L'histoire des journaux de Kina TV, la championne. Mobali nanga zwelanga mbanda ya mwasi te ya mwana mobali. Nakanga mobali nangana moninga na ye mobali la championne. Nanda kokana na vina mkona kokuta mobali nangana mbanda. Mbanda wana akomona oya ye mena kenda na mona nde mwana mobali nakoma koseka loka mutako na velo pandeko. Suivez l'histoire du jour Rosala de cité awa masolo ezali. Suivez. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre Madi. Dikina donné quand on était là. Tema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na babone nyosha Dikina TV partout dans le monde. Et c'est Kabozali et je dis bienvenue na ba nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille, on parle de tout et de rien, sans oublier les sponsors officiels de Kina TV, mon vieux Benzo, la motokata, le 4x4 double pression, ya Suède. Un grand merci, na ba onyo, surtout, bandimi kota stingana kingo pona la championne, là, je vois, catégorie 11, Evoloko, je vois Brigitte Osako, Nick Umba, merci na Fabrice, donc, Loana, Rema Web, PF Bonheur, Boza Ebele, Nzambe na ngai bala ko pambola bino. Quand je vois Edgar, je dis que kokaba isa volonté, bakabakana motema, loboko ndesa rani na accompagna ka geste. Bana ya Congo, bana ya Afrique, bana monde entier, bana mokili mobimba, boyo ka lisolo. Lisolo ndeko mwasi. Abila championna. Mama, zwa lisolo na ngai. Zwa lisolo na ngai. Nazongi na ndako mama kufa mutaboko la biso mwasi papa lobaka pe mingi na omona nde na koyebisa ete mokili koyeba na boti bana kati na mobali la championna tozana biso tozalaki na biso na ba moyens soki ndenge nini te la championne tozali na ba vie na biso ya mame lelo mobali akopesa mbongo lobi pe ozeli ti abimi ozoteka mwa biloko libosa porte ndenge ezalaka kaka me mobali nanga atangi classe ba chômage yaki niyo moko yebika ya mboka na biso tango mobala azwi musala na société moko ya ba réseau na mboka na biso Congo bino otanga ba société ya réseau Vodacom ezali Orange ezali nini Airtel ezali na nino Africell ezali na ebite soki mususu ezali bandeko na nga ya bafanda na Kinshasa mama na nga Nicole Belou meka kosala nga signe soki na bosani réseau moko ndeko mobali azwi musala. Moi, ça le bila championne. Vraiment, des coups, na mona ki moi, ba changement, ya moi mbang. Donc, l'ongwe, c'est quand on est fanda. Donc, bo équipe ndaku, moni moi vie, hein. Moi, ça va. Mon bala salinine a sombi, mon tokaka occasion de Kinshasa. Mutuka ezalaki donc kufa lelo kufa lobi donc ezalaki na mutungisi ya kosakana te la championne na ngai mutungisi pendezo na likanisité nde mobali je crois ça kata ba 6 mois déjà na musala nda sali nini atindeli ndeko na yazalaka na poto mbongo asomeli mutuka na poto atiela na mai la championne tant on loba que vie échangeaki vie vraiment échangeaki. Pour mobile azo ata musala na la championne tozo yango na ba prière te na ba jeune nazo se rappeler susu mukolo akende ko tika CV nazo se rappeler combien de personnes ont arrêté naki nazo se rappeler comme si c'était hier la championne bato musu nzamba yebaka pona nini fatika ya kana ki mobola pour ce ko ata pambo mi mukie akomemaka mabena lobi yaya betali solo maloba yo munoko la championne ngai moko na olambango vite fait yo pesanga ka lisolo okoyoko kosepela mungu apilipili kuzanga te bandeko ndeko mwasa lobi la championne mobali penda vie échanger atindi mbongo et pas grand ça sombi mutuka atie ndenge zala kaka toyebi kete mutuka ezo koma mukolo boy faut kende kosala ni ko dedwanyango nazaka na pire camarade na ngai la championne donc a mi penga d'enfance otanga pe lycée école moko utanga na yepe
abala na matadi to sololaka na banzela WhatsApp ba photo na Facebook ya commentaka nga na commentaka na mona bana na ngai te me mona bango na nzela WhatsApp na nzela Facebook na munga pe na mona ya yete mais to mona na déjà na mobile na nzela ka ndenge ezalaka mobile soki atie photo mobile ne photo bana commenter kaka ndenge ezalaka bandeko la championna mobile voiture ekomi na matadi na yebi kete mobile ke ko dédouaner mutuka na biso tozalaki nango ya kipanda on nyokoli biso kufa lelo kufa lobi donc dépense sur dépense c'est que tout roto zo pema quand même na mesana pe na moi vie wana ya makolomine donc qui veut dire kozala na mutuka mobile ake matadi fala sala penga mikolo ya mingi te première semaine c'est ndenge nyino de douanier mutuka na de douanier mutuka mais na lingina sa nini na pe bénéfice que quelques jours donc tanga zo sa net première semaine na deuxième jour na ye camarade nanga wazala kana matadi pona esaki pe moninga nanga kete yamba mobile nangai akende ko fanda kuna ta déjà na hôtel azaki ne sika na mais moninga quand même fala yambelanga mobile ndenge zalaka la championne matadi ya mboka munene penza te donc camarade nanga pe loko aza fiwa tekaka na ye donc asali ki nini yambi mobali donc atikali quand même ko yeba kete mobali ya camarade nanga aza na hôtel oyo la championne na yebite loko nini le kaki camarade nanga benganga lobi kete ma chérie il faut luka ndenge nini okoma na matadi oya komona na miso nini abiyaka ka komona na miso Isa vraiment malamu te la championne tant déjà moninga biso bongo yebika ke c'est que mobali nanga ke na mbanda ake na mwasi ou bentaki ozo mwasi kuna donc na kitaki penda na décision mobile nanga il ne pouvait même pas s'imaginer que ngai la championne na kwa kotala makolo na matadi na yeba ke sika nini chambre nini mobile nanga na hotel nini ande ko fanda na yeba ki la championne tangu na yoki bongo na bandi na pasi na mobali na ngali komi na tanga bomengo yo fi moko kuta soki wa oya ko selanga jamais na bi vraiment na okende kokuta ye kuna bongo na kanga pe mobali na ngai na yeba ndenge ni la champion na futa billet baba jipo ekenda ka on ezate ke ozela te jeep vert na koma matadi moninga na nga zwanga bikete comportement na moni mobali no s'afficher pardon ayaki na ndako awa bandeka mobali nanga bango baza ba film moko balingi ba makamba ba boîte de nuit kilikili donc bakendaki komona mobali na yo na ndenge moko malamu tale bango pe basali nini bameki kolandela donc olinga te yango na boyaki koye biso boye mso kondima te yo moko mona na miso la championne na komi na pe minzela pe mwa mulai na mibwakeli mai wana na ndaka camarade na ngai na mibwakeli mai na bikite lelo penza na kokanga ye boye this is you oyo no baka mama loana oyo yo na kokanga ye penza maboko na poche la championne na kei eska mobala zalaki na bengi na téléphone na bioza wapi ote lelo na bimite nazanga na kata chambre po moyele kai vraiment makasi na bimite donc fatigue nazo bonga mapo nzile za mulai po na kosala nini kozonga Kinshasa na yebiki mobala za na hotel nga moko pete na baleki ya camarade na nga la champion nga na yebi matadi te basunga nga na kosala ki FBI bandeko bomona na ba photo basi bazali mibali bazali soko lingi mwasi lingi mobali benga la championne benga na Dikina TV Dikina meeting Dikina love au salle inscription on ne sait jamais c'est la chance ko sourire yo ko buka na te bible lobi même royaume ya nzambe ba ba kokota yango ezali ba violent donc ils doivent soni na otana mopandi benga la championne na oyebiso qu'est-ce qu'il faut faire pour na ko sala nini ko s'inscrire ndeko moi ça qui kokuta mobali azalaki na chambre hotel s'il vous plaît bandeko akuti na moninga mwasi te mena moninga mobali la championne bafandi lokola mwasi na mobali bafandaka na moninga mobali et puis pede wana la championne osalelanga ba fier awanga na pete tant na otuna ye pas simbo mbali nga mobali nga tindiki alesko bandi ko sani ko sala échange de paroles la championne tant na moni na bandi ko seka nga na kanseki nazo kene penda ko bunda me na bandi ko seka soni loka mutako na vélo na ondi mate ke likambo ekomeli ngai na ondi mate siko nini yo za mwasi ya libalo wa mwasi ya ndako nga na mwasi ya balabala to uteki na Kinshasa to ye na ye ko dédouaner voiture
to ye na ye to sali onyoso oko iko ya la championnat mobali nda oloba boye pede mbanda nanga pede la championnat na fandi kana otana nazala pe mwasi matata na fandi na otala lokwa kizengi na baleki ya camarade nanga bazotala eyineli biso na hotel wana la championnat na zonga na mai na miso mobali nanga bondelanga na façon nyonso garçon wana na yebite soka kendaki wapi me bakabone kana mbali nanga les jours là na lobi papa likambo nini oyo eske musala na yo zwinde yango netindi osala makambo boye po nga na yebi yo papa na ngai ozata na bavaleur wana te la champion mobala otanga lokwa kizengi tozongi na kangi bana na ngai nyonso 4 na zongi epa na biso moya kosola ata na mwasa papa miso te po alobaka mingi samwe kopanza na tala kaka esiko boti bana na obatela pe réputation ya bana na ngai la champion ça fait 9 mois na zongi na ndako mobala azobolela bi papa obosani nzambo apesi yo musala ekomi nini oyo boye eza nini musala ngo nde bapesi yo okomi pede obete nini eza nini meka kofaire comprendre ngai la champion na pasi na motema yango bato mususu bakufaka pauvre po nzamba monaka donc okenda ko insister na trop na nzambe nzambe bike oyoyo bakochene esika na ale oyo nyonso bakosenga ye po asala po garder moi poste oyo nzambe apesi na makosala yango et pourtant nzambe nde apesaki mosala na la championnat motema pasi mobali azolinga mbanda ya moninga na ye mobali akoma pede papa bana nga 4 la championnat incroyable mais vrai nde na oyebiso boye naza epa na biso na zongi na meka kukanisa soki mobala koti bikota kota lelo aza pede lobe koza bana anda ko sacrifier na yebi te bosonga ngai bopesa nga conseil c'est vrai naza encadré na basali ya nzambe mais na lingi na fanda na nepa na biso po mobali nanga sali incroyable mais vrai alobi kete ayebi te lolenge nini akoyaki na esika wana ayebi te eloko nini epusa ye abanda kobima na mwana mobali bandeko nakoloba na ngai te mais litomba nini ozwa nyonso mokili oyo mokola suka molimo nekende na kufa likola musala ya mso batindi oke okoma nini kobima na baninga na mibali ndeko yo ozolanda ngo ozoyoka ngai soko ozalaka na makambo wana olingaka basi olingaka mibali yeba yango eza lisumu vraiment nalingi bino ya trop c'était la voix la femme a plusieurs casquettes depuis la Suède benga soza na posa mobali benga soza na posa mwasi kubukana te tokutani mbala sima lelo live ezali na 20h30